Nzambe yo jali, Nzambe nanga, Nzambe nangu ya nyonso, Ana jali ko gumba mela yo shilo, Lokumo kembo na yo, Nzambe yo jali, Nzambe nanga, Nzambe nangu ya nyonso, Ana jali ko gumba mela yo shilo, Lokumo kembo na yo, Poete o jali Nzambe, Ole kilikolo na nyonso, Ngana jali ko gumba mela yo, Lokumo kembo na yo, Poete o jali Nzambe, Ole kilikolo na nyonso Yahweh, Ngana jali ko gumba mela yo, Lokumo kembo na yo. Nzambe yo jali musungi nanga, Nzambe nangu ya nyonso, Ana jali ko gumba mela yo shilo, Lokumo kembo na yo. Nzambe yo jali musungi nanga, Nzambe nangu ya nyonso, Ana jali ko gumba mela yo shilo, Lokumo kembo na yo. Poete o jali Nzambe, Ole kisatana na nyonso Yahweh, Ana jali ko gumba mela yo, Lokumo kembo na yo. Poete o jali Nzambe, Ole kisatana na nyonso Yahweh, Ana jali ko gumba mela yo, Lokumo kembo na yo. Okiti ya bokonzi na yo, Emmanuele eko umela seko. Kiti ya bokonzi na yo, Emmanuele eko umela seko. Oh, délivrance yo eu tina yo, Yesu nanga eko umela. Oh, poete o jali Nzambe, Ole kisatana nangu ya Yahweh, Ana jali ko gumba mela yo, Lokumo kembo na yo. Poete o jali Nzambe, Ole kisatana nangu ya Yahweh, Ana jali ko gumba mela yo, Lokumo kembo yo. Nzambe na bikama yo jali Nzambe, Ole kisatana na nyonso Yahweh, Ana jali ko gumba mela yo, Lokumo kembo yo. Nzambe na bikama yo jali Nzambe, Ole kisatana na ngu ya Yahweh, Ana jali ko gumba mela yo, Lokumo kembo na yo. Tozo kumisa Nzambe tata, Nzambe oyo abateli biso journée mobimba, banda tongo tina pokwa oyo, Nzambe oyo apesi biso souffle de vie, tolingaki tozala compté parmi des morts, tolingaki tozala ke tosi tokoma mikuwa utakala, mais azali kobatela yo na ngai tala mbula wana oyo komi ebele bakoma nango te, ndeko na ngai tozo kumisa ye na pokwa lelo. Monsantu le roi des rois, le Dieu qui vit éternellement en toi, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Soki o bateli te, mo bateli akobatela sepamba, o bateli ngai banda tongo tila mama oyo nazali na souffle de vie, ebele to la mokaki na bango na tongo e bakomiti na pokwa oyo te. Nzambe na ngai na leki bango te, ngai naza meilleur te loko koleka bango, mais ezali ngolu na yo likolo na ngai. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons reconnaissants. Et manifestons notre gratitude envers notre Dieu pour son amour. Son amour est infini. Yangonde abatelio, dekonanga, baoyo bakufiwana na malade, baoyo bazana basoin palliatif, baoyo bazali na bakoma na miniti oyo yo leki bangote, ngana leki bangote, ezali ngolu na Nzambe. Reconnaissons que azali Nzambe
azali ko batela biso kanisa uta le 1er janvier tim kolo lelo tala ndenge azali ko batela abateli libota na yo tozokumisa ye papa soki na yo te na linga nazala na bomo te ebele tomonaki na bango le 1er janvier me bakomiti lelo te nzambe na ngai na kumisi yo obateli pe libota na nga obateli bana na nga bondela mpona mwasi na yo abateli mwasi na yo abateli mobali na yo ndeko na nga kumisa e attendez que ozalaki éprouvé kumisa ensemble que non nyonso eutaka epai na ye tozo kumisa ye reconnaissant que il est notre Dieu azali nzambe yende mobateli malamu bien mettons le Seigneur sasa ito bandiko tika reste ya tango etika lepete tosi sambula na maboko na ye papa batela ya ndeko langa tozo bondela Seigneur natiki reste ya tango oyo ngai elongo na famille na nga elongo na peuple oyo pesinga na kamba nzambe tata batela biso pour permettre tes malades comme les biso pour permettre que l'accident comme les biso pour permettre que kufa comme les biso pour permettre que likama songole comme les biso non Seigneur qu'aucun malheur ne nous arrive Seigneur protège-nous garde-nous parce que aujourd'hui nzambe totieli motema bobeli pai na yo yonde mo bateli malam alléluia batela papa batela ibota na ngai mobima nzambe tata batela Alléluia, nzambe tata batela pe batu nyonso na vandela bango na quartier oyo batu nyonso na vandela bango na balabala oyo batela bango yaya pona kondima na yo ebikisa batu ebele batela batu oyo na vandela bango na immeuble oyo na balabala wana me bondela batela tina ba oyo ya village ba ya famille na yo ba oyo kuto yebi ba kombote na Saint-Esprit ayebi bango nyonso apali bota na ngai tribu na ngai pays d'origine na ngai batela kwete uzali nzambe Alléluia. Zobondela nzamba abatela bandeko kuna pena na este ya Congo place que baye ko imposer guerre na Congo batela population nyonso batela basoda nyonso ozali kuna na fond nzambe tata batela bango batela président ya mboka batela bakonzi nyonso nzambe tata toute autorité vient de toi Seigneur mabele wana ezali mabele yonde mutu pesa ba Congolais babo basenga yo kosenga te kala bakomi ko ya koboma bango kaka pona mabele batela mabele wana prière na yo esala musala tango de sengele te to fongola ba prière na biso esala kaka limité te au nom de Jésus toujours bon de l'ensemble batela pe ba frères et sœurs dont le Seigneur ba chrétiens dans le monde entier Seigneur batela bango basali ensemble à solo batela bango bana ensemble à solo batela bango et ensemble batela ba église na biso nyonso dans le monde entier bomba biso papa bomba biso nzambe tata couvre-nous Seigneur notre Dieu par ton sang précieux a été monde à ténèbres et mon abisoté. Bien-aimé dans le Seigneur, tu allez commis qui t'es liboso dans Zambé, tu allez kosenga dans Zambé, l'icône nabiso, n'importe quoi les lots. Seigneur, pardonne. Nous sommes tous tes enfants. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Seigneur, à qui irons-nous? Alléluia, papa. C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Si tu gardais les souvenirs des iniquités, ô éternel Seigneur, qui pourrait subsister, pardonne-moi. Bénionso, nasali, repessio, le compte, désobéissance, nanga, ba manquement, nanga, ba erreur, nanga, ba faiblesse, nanga, papa, limbisa. Alléluia. Bien-aimé, dans le Seigneur, il est écrit que il a été offert pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre justification. Yango nzambe langa justifier bananga, justifier libota langa mobimba, limbisa bango nzambe grâce na yo, ezali kolo bananga grâce na yo, gracier famille nanga mobimba papa. Et Seigneur, n'est-il pas écrit que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille, avant la péché famille nanga, au gracier bango, au nom puissant de Jésus, à part de Seigneur notre Dieu, justification na yo, au justifier biso, n'importe quoi les lots. Ça c'est bien aimé, toujours invoquer le sang précieux, le sang qui parle plus fort que le sang d'Abel. Makila o, apa nameli makila o, nameli si famille nanga mubiba, bana nanga makila o, et purifier biso, nabasur nyonso, yanzo tope ya molimo, makila o, tobele puissance ya makila, et couvrir biso, et couvrir bandako na biso, et couvrir activité na biso, na sopi makila na yo, na ministère o, nzambe, et na télévision o, na ba réseaux sociaux nanga nyonso, nandako nanga, na bana nanga disi
esika nyonso bana nanga bazali kolala kotambola makila nyonso bakolia komela ezala couvert ya makila ya prière ya makila kobosa na yango ata moke te invokaka toujours makila na banzela nyonso tokotambola nyonso tokolia komela ezala purifié. Alléluia. Et mettons le Seigneur, non seulement la puissance, il y a aussi la victoire dans le sang. Victoire à tous les longas, na audience, oui, baki ko krate, na ane oyo, na tangu etikale oyo, tozo tatule, elonga Yesu Masia, likolo bandoki, likolo Satan, likolo bechek nyonso na vie na na tozo tatule, elonga makila, na poko alelo, elonga makila, est-ce que mtoko, akoko prier na ngai, elongo na poko alelo, et monte dans la prière, tozo tatule, elonga na bana, et elonga dans toutes les circonstances de ma vie, et elonga dans toutes mes entreprises, elonga, Seigneur notre Dieu, nandako oyo, na ministère oyo, elonga, yo pe bonde la nandako na yo pe na vie na yo tatule elonga, na bana na yo, hallelujah, na bana na nga na tatule elonga, munguna longa bana na ngai te, munguna longa ngai te, elonga makila, Biblia elobi ete na likolo, balonga ki pona tina makila oyo échanger te, papa, na tatule elonga, au nom puissant de Jésus, na tatule elonga na poko alelo, na ndako oyo, na butu alelo, dans tous les domaines de ma vie, na nyonso, na famille na nga, na tatule elonga ya Yesu Masia, il est écrit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Na tatole longa, et papa, na démarche na sali kosala, ya bondela, na santé, na yo tatole longa, na finance, na tatole longa, dans tous les domaines de ma vie, papa, et longa, et à la partage nanga, et longa, la victoire, et à la partage nanga, au nom puissant de Jésus. Et mais tous allez couvrir ça, c'est pour moi de moussant tout dans Zambie, à télé misabiso, na prière, à salabiso, ba flamme de feu. Alléluia, Seigneur, cher Saint-Esprit, toi qui fais de tes serviteurs de flamme de feu, salabiso, flamme de feu, na ministère, na télévision, na bande de connaissances, salabango, ba flamme de feu, na banana biso, ba topé la moto, na prière. Seigneur, allume le feu de la prière, na katia, ministère, na moutidion, soit salikoya, zalaki malemba na prière, Seigneur, azo moto la prière. Dans le ministère, papa, pelisa moto na bandako na biso nyonso to pela moto kati na biso to la moto pour la prière, moto pour la Nzambe. Alléluia. Alléluia. Exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Alléluia, papa. Télémisabiso, tout téléma la prière, tout les matés. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, centre ensemble et kamanga. Alléluia. Alléluia. Activez la faim et la soif de Dieu. Katnanga. Na comme les passionnés de Dieu. Dans un combattant spirituel, un guerrier. Alléluia. Pélisa moto katnanga. Au nom de Jésus. Doit contrôler la vie nanga mobimba. Doit contrôler le ministère. Doit contrôler le peuple. Zambé, je contrôle la vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Notre commission, papa, pour la grâce accordée, bisson, pourquoi alléluia. Et tu as que se présenter, bissonario. Alléluia. Nyon se dit de jusqu'à la fin, nous sentons, en Zambé, pourquoi alléluia. On doit contrôler, nyon son Zambé, tata. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur. Il est le roi de rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi. Il est le Seigneur des Seigneurs. Dans le ministère, oh, kaka Yesu na Yesu. Aya, mutuako sayote na binzambe nzambe mutuako sayote na ba brochure mutuako sayote na ma tradition na coutume wana banzambe mindele toza banzambe bazai belete soki bongo mabele tozaka mabele moko likolo moko toza na banzambe boni tozaka na nzambe kaka ye moko kangama kaka na Yesu pesa motema na yo epa na Yesu yango de na ministère toko mata toko kita toko kende gauche droite Yesu kaka le royaume de Dieu kaka ya apela moto kangama yango tozala sima na yo te yakatango nyonso pokwa nyonso tozali awa pete topelisa moto tolala na kimia au nom puissant de Jésus-Christ ndeko nanga yango ndeko zanga te invité pe ba ndeko mosusu ete tokoma une grande armée pour notre Dieu ba famille na yo ata pour tozamba tute même ba famille na yo bazali
alléluia pesa bango invitation ete oko déplacer te kaka na ndako na yo connexion na yo wana ka place au vendeli wana to banda ko pelisa moto ndeko na ngai soki ke nano sabona te ndeko na ngai sabone na yo pona ko appuyer musala o like pe bo sala ba commentaire ndeko na ngai pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ozali na adresse moko ya malamu ndeko na ngai yango nde na micro ya poko alelo ezali mote Philippe nazali attention ezali mbala na yo ya liboso kombo na Philippe nazali wana ete biso to landa la doctrine fondamentale ndeko na ngai yango nde avant tosisa ndeko na ngai na tosisite tokotanga maloba na Nzambe otanga maloba na Nzambe pe tokokota na prière agressive ya poko to agresaka pe bango ete toza na temps moko difficile yango ezosenga ete tomatisa niveau ya prière volume ya prière na yo augmenter yango susu po ete tomona monene na Nzambe soki nano sabone na yo na poko alelo ndeko na ngai mpona koappuyer mosala oyo ndeko na ngai yango nde sans plus tarder bien aimé dans le Seigneur tokomi na ntango ya koyoka maloba na Nzambe. Bien aimé dans le Seigneur tokomi na moment ya koyoka liloba na Nzambe na yebisaki yo ke ata kuna 2023 oyo nakobanda ko rappeler yo en ce qui concerne la parole de Dieu bien aimé dans le Seigneur iloba na Nzambe iloba nde mutu esala nyonso iloba oyo esala oyo ezali komonana na oyo ezali komonana te mais ezali beaucoup plus négligé na église ya lelo batu bazali ko privilégier mingi et la prière bazali ko tia iloba na Nzambe en seconde position voire même à l'oubliette yake okomona mutu azakana Bible te mutu na téléphone na ye na ordinateur a télécharger Bible te okomona mutu asali mikolo atangi Biblia te okomona mutu ke po asimba Bible soki ke ezali ke azali kokende église tellement na porte église okomona ke batu bazokota bazakana Bible te bazakana place à recommander azokende maboko na makolo mais laisse-moi te dire que Seigneur atinda biso po ete tosala batu nyonso bayekoli. Matthieu 28 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, échec mingi ezali awa, parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas des disciples. Un disciple, c'est un élève, c'est quelqu'un qui apprend. Vous allez quoi apprendre autant à kate, au mipe sakate, au ebi makamute. C'est pourquoi batu mingi bazali koko sama po ete kozanga koyeba ezali na bango yango Seigneur yemoko alobi ke peuple nanga ezali détruit, ezali anéanti, ezali égorgé, ezali menti, ezali dupé pona nini pona kozanga koyeba na bango yaya tangu ke oyebite bakoki komema yo lolenge nyonso. alobi ke bosala batu nyonso, bosala bikolo nyonso, ba disciple. La question que tu dois te poser en 2023, est-ce que nazali disciple ou pas? Nazali disciple ou pas? Ce que vous êtes disciple, la qui s'engage bakaye na yo, la qui s'engage Bible na yo, la qui s'engage place au komaka, la qui s'engage place au zongelaka, kotanga makambo au komaka, la qui s'engage place ke okende kotuna, pour être Bible le bique bandi mi abéré, ba banda qui ko vérifier tous les jours pour voir si ce qu'on leur disait était vrai ou faux. Mais le lo bananzambe bazali kwa valer nyonso, o nyonso po pona nini fanatisme et vendi yaya bima na fanatisme, bima na fanatisme aveugle ya ba pasteur ya ba église kangama na Yesu yango na zola kisayon zela malamu zela ya Yesu masia na 2023 ce que mi pesi ce que commis disciple wanande okomona Zambé akosala katna bomona yo et enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors oui que va enseigner. Est-ce que enseignement ezali lelo na l'église ou bien ba prédication ya que recevoir ezambe boko pambolam bo pesa dire e bo pambolam mais enseignement wapi yango zotangango na Actes des Apôtres chapitre 2 verset 42 ezali
et na biso pourquoi les lotés mais yango nde ezali très important pour être bon ensemble boyeba yango. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 42, les disciples, les gens qui avaient accepté Jésus, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Bien-aimé, ils persévéraient, tu dois persévérer dans l'enseignement. L'enseignement, ok, tu allez couper ça. Bana nzambe mingi lelo bazali kokola te bazali kaka lolenge moko ok bazalaki na mokili yango de makambo tokolobela lisusu na pokwa lelo dans la communion fraternelle dans ndenge ya kosungana lelo kosungana ezali dans la fraction du pain makambo spirituel lelo bana nzambe mingi bazali trop charnel que spirituel bazali trop milimo que au lieu que baluka makambo ya bokonzi ya nzambe makambo ya mboka nzambe mboka tata makambo ya nzambe makambo ya Yesu Masia ke ayaki kokufela biso akei akozonga pete aya kozwa biso na mokili tozali ke ba passager lelo bana nzambe makambo wana ezali te bazali ke babonga à tout prix lelo na ba église biso ba prédicateur tozali lokola bino siko boza lokola mwana o azokola epa papa na mama na mwana o azokola epa koko biso siko ba prédicateur toza lokola papa na mama yango de place ya discipline mais mwana o azali kokola epa koko omona ke nyonso tout laisser aller yango de ba pasteur o nzamba yibi nzamba kosala na bandumba o nzamba pambola o na ba miyibi nzamba pambola non bien aimé dans le Seigneur abiso tokoya na évangile ya lolenge bongo te ezali ke il faut bongwana yango na pourquoi lelo bien aimé dans le Seigneur nayebi ke tozana na sujet na biso ya monene o tozali koyekola sur la prière yango de bien aimé dans le Seigneur. Il faut au bon de la tango nyonso. Mais la prière est la chose de chrétien. Ezali ya bato o balingi ko bongwana te bato bazali ko umela kaka na masumu bato bazali ko umela kaka na makambo mabe na mitema mabe bien aimé ezali makambo na yo te ozo l'exatan ya pamba ozo gêner na yo pamba mieux vaut kutu olia na yo mieux vaut kutu o sepela kutu na vie ya mokili ke ozo ya ko l'exatan ya pamba. La prière est la chose des chrétiens des enfants de Dieu, les gens qui craignent Dieu, les gens qui ont accepté Christ dans leur vie. Bien aimé dans le Seigneur. La prière, yango bondela butu, bondela moi, bondela tango nyonso, bondela na motema, bondela na mungo makasi, bondela na mungongo yakokita, bondela na sermotema, bien aimé dans le Seigneur, bondela na moment difficile, bondela na quand tout va bien, il faut prier, bien aimé dans le Seigneur, okoko bosana, prière attend mokete, bien aimé dans le Seigneur et surtout quand tout va bien, yangonde munguna akoluka ete akwesayo akoluka ete makambu ekende malamute makambu ebeba makambu kangama ozala bloqué akoluka ete apanza libala na yo akoluka ete atake yo na lolenge nyonso na batak mususu o keto bosa na mingi na ba prière ezali batak na nzela pe ya maladie ayaka na banzela ya maladie po ete atake biso ete mutu abela. Bien aimé dans le Seigneur, yangonde naibisibino était activé mode combat spirituel bondela na ko bondela yakanda kanda ya molimo elatayo était au bondela na kanda était yangonde makambo otoko yekola na pokwa lelo. Bien aimé dans le Seigneur. La fois dernière était tous à la méchant contre l'ennemi et mawate de kolanga na prière kasumuka na prière et zala na kanda molimo bondela na tango nyonso na kolia minu ete munguna azali ko sakanate yango de makambu tozali ko ekola na pokwa lelo pe na ye na zape na kanda na ye na témoignage moko ya kanda ete mutu nyonso aza na kanda molimo ete okeba mingi et surtout batu mingi balobaka o ngai diable akosala ngai eloko te tokotanga maloba na nzambe na mukanda ya 1 Pierre chapitre 5 verset 8 na 9. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 na 9. Est-ce que vous avez la Bible na yo Seigneur atindi ngai ete na formé yo ete vous avez la disciple vous avez la mutu oyo ke vous allez kolanda avec
avec empressement ozali kolandango ete opesa motema na yo mobimba ezala te ke ozali likolo te ndeko na ngai Seigneur atindi ngai te ke na mema bino bozala lokola batouriste oye na yo kaka ebele bozawana bozawana kutu bomilakisaka te non ezali ndenge wana te ndeko na ngai yango nde ezala un disciple ozala un disciple engagé. Alléluia. Mais zala la Bible na yo yango de na ebisi yo ke otala na description na teba lien pona kosomba Bible na yo Bible ya papier soko zana misolo ikokate banda ko bongisa banda ko chata 5 euros pembeni ti okogisa osomba Bible ya papier okoma disciple ebele Seigneur ase a rejeter bango kaka pona bongo yango de nazali ko lendisa bino boye pete to mona loboko na nzambe na bombo na biso soki ke ozali disciple te nzambe ayebi yo te azali ko considérer yo te ozama na école te directeur ayebi yo te amonaka yo te bien-aimé dans le Seigneur yango nde zala la Bible. Est-ce que ozala la Bible po ete totanga na pesi lisusu parenthèse oyo po ete nazali kozongela yango ntango nyonso po ete mutu nyonso asomba Bible na ye Bible wana place na lobi na tie lien ezali okosomba ngo epai na ngai te bien-aimé dans le Seigneur. Mokanda ya 1 Pierre chapitre 5 verset 8-9. Bible est le Bible. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, Bible est le qui est tous à la sauve et l'inkoloba. Selon la définition, mutu azali sobre, azali mutu azali modéré. Azali mutu azali tempérant. Azali mutu azali mesuré. Azali kosala makambo nyonso en ordre. Ezala na parole. Ezala na kolia. Ezala na kolata. Ezala na kosala na nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, et Seigneur était tous à la sobre. Tous à la modéré. Osana maîtrise de soi. Osana ba fruit de l'esprit et vandikati na yo. Ozali en zambe. Otosaka nzambe. Otamblaka na vie ya kobanga nzambe. Bien-aimé, dans le sobriété na bon nzambe yangwana yaka ozante mabete. Ozo tambla na vie ya masumu te. Ozali mutmoko oke olanaka oke bato ki va menga o bato va logique il faut comment ozala mutu ya logique non place ya koloba non olobi non place ya koloba oui olobi oui alobi siko ke veiller ya kete ke to la pongité ya ke to la vigilant la sobre et sont aussi vigilants. Pourquoi? Parce que notre adversaire, c'est-à-dire que la Bible va traduire ça, dans les textes originaux, notre ennemi, notre adversaire, le diable, il rôde comme un lion, rugissant, comme un lion. Le but est qu'un lion, la Bible le dit que azali ko rôde ko ganga, ko crier makasi. Lokola lion, pete lion tango abimakana zamba krina emoko banyama nyoso bakotaka na mabulu. Pona ni pete yende mutu azana makasi yango tala siko ndenge ba comparer diable na lolengo wana yaya kosakana te makambo nzambe basakana kana ngote. Mutu azali boso na biso, il ne nous aime pas, il est méchant, il est mauvais, bien-aimé dans le Seigneur. Yango de na ye na kanda na poko alelo na témoignage moko na yoki na France na yiki bande mingi ya France bolanda kanga témoignage wana e pesinga susu méchant koleka yake diable basaka na ete yango tango zo prier
soki kobwaka moto bwaka ngo na kanda, mais à condition que ozala ya nzambe. Soki ozala ya nzambe te, diable akoki kovandela ndenge na yebisa bino tango nyonso, akoki kovandela na mukongo komi kotambola spirituellement, mukongo egumbama. Bien-aimé dans les, il rôde, il rugit. Azali koganga na makasi na ezala yo mutu place que lion a rugissaka ndeko nanga. Okoki komisubela na bilamba. Okoki kokoya évanoui na cri ya lion. Tala siko diable sur le plan spirituel makambo oezali pebe na biso. Na ye poete na lengisa yo te na bangisa yo te, mais na ye poete na ye lakisa yo ke Bible reconnaître nango. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Ok, oh Christ a sa là-dessus. A pesibiso so ya Saint-Esprit que to koma ensemble. Mais yango de bazot la sabiso ba verset o. Ndeko wana avant d'aller en France. Bande ko nanga soki ke bande ko famille. Boyoki nazo pesa témoignage o pete et l'homme samtunyon so. Pete to kamamana ensemble. To kamamana ensemble. Bande ko na lisusu manetike. Basala par miracle baya poto ndeko na avandi na France tambula ya lobi akende Kinshasa Kinshasa. Bien-aimé, asali o esengela ki ete asala, mais azongi kakaboya azongi 17 heures a comme na France akuta ina bana na e ndeko na 42 ans atiki bana. Bana 18 ans, 16 ans, bami balem suswana na éviter précisément. Ala liboye, ala na ye, mais atikala ko la mukate. Ala li atikala ko la mukate akufi atiki bana tala diable ndega sakana na batu. Na éviter soki ke ba azambe ya kasoki azaya nzambe ya soki Yesu te. Diable akoko nika yo kaka na seconde. Yango tango ozo sala nzambe, ozo sanjena masumu. Ya ozo milukela makambo. Ozo milukela makambo. Luka ete obongisa na nzambe. Na yebisi bino ke christianisme ezalaka religion te, mais ezalaka relation ya mutu na nzambe. Ke relation na yo na nzambe ezali ndenge nini? Relation na yo bongisa yango de mutu ekosala ete elakisa yo ba arme nyonso spirituel. Soki Seigneur asungi mikolo koya to na koya kolakisa bino ba arme nyonso spirituel. Excuse. Bana batikali na souffrance ndeko akufi. Na bite soki siko ba se ba kundi soki ndenge na kotuna. Bandeko baza plus proche pour na koyeba ya diable abanga mutu te kuna nazo yebisa bino makambo tango nyonso ke na likolo asinya bitumba yo kansi ke yonde akosinye yote ngai akosinye ngai te. Yango bien-aimé dans le Seigneur, Teba, notre adversaire le diable, il rôde comme un lion. Résistant, cherchant qui il dévorera. Ah, gloire soit rendue à notre Dieu. Ah, la Bible le dit que a dévoré mutunyoso, mais azoluka que a dévoré nai. Kaya yamode nakola sabino susuba ba porte d'entrée ezali ebele masumu ezali porte d'entrée ok diable akoya azoluka ke porte nini ezali fungwa banani wa azana ekobo na minito nani o azali ke motema mabe na minito motema na yo mabe wana ezali sur le plan spirituel et fongo la porte motema mabe wana pite na yo wana makamba mabe nyonso osana wana. Donc sur le plan spirituel, kozanga frappé. Yango sur le plan spirituel, c'est que tant que zo tambla au bongo, bazomana ke no azangi eloko boy, azangi ba muso sokutu sur le plan spirituel, ce qui ba la kisio ndenge ozawana. Que au tambla kozanga ilama.
tambolaka mutu ezate ba o ke mutu esala bien te wana atambolaka na ye mais ndoki tango tala ye tala o kutu bazo ba mutu azanga mutu tala o kutu bo azanga loboko tala o kutu bo tala mnoko ndenge vima mnene to ce qui est baka makambo ezali sur le plan spirituel bien aimé to kozala batuya ko tambola na bokebi mingi yango il cherche qui il va dévorer ha dévorer yote ce qui est à cause que yo za blindé occupa bana te sur le plan spirituel à côté et dans la bas au prix akate ko dévorer wana yo kanisi ke akoya ka ke dévorer akoya boy ke libala wana o zala ki ne sengo wana a boto bino a yibi bino sengo ba à côté si à côté amoni ke pote fungwama ko dévorer akoya ndengeni so ki amoni ke akoka te ke aboma bino na bomo aye à côté si bino incompréhension et côté na kati ya libala bo bandi ko finga na ko bunda mais ce que vous vendre besoin de coûter et le reni kutu et comme si bino temps et comme si bino bongo dia ma Bible était résister lui avec une foi ferme. Il faut à la mouture à foi, il faut à la mouture à condiment, il faut à la mouture que ce yamba yesu à sa banda katina yo, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Surtout dès que les cas dans un moment difficile, ok, tout ne semble pas marcher, ok, bah koseli yo makambu, dès yo qui de comment quoi le ok, sauf que nan bah koseli yo makambu te, na bo dimina yo na nan il faut que tu la malam. Bien maintenant le Seigneur est à un bon moment beaucoup, on dirait que non, nous avons dans salini, que bandina na tu peux koloba. Et surtout tant sous yo que makambozo kende bien yo wana ne oza cible ya diable ke abongi ndenge nini abali ndenge nini akepoto ndenge nini mbona kuna bango oza bien ndenge nini ça c'est le diable azali koluka ke a dévoré abebisa vina yo yango bien aimé dans le Seigneur pendant faute de temps n'a pourquoi lelo toujours continuer car on a terminé il y a sur la prière, mais prière il y a méchant, mais avant comme bongo, bien aimé, zalana yanzambe fongola Yesu motema na yoko zana na église bambule belete, tango de toyaka poko nyonso naba prière il y a méchant, il y a que zobondela na ko sako na prière de et dans laquelle ils ont voulu s'acquitter la famille n'a eu mawate n'a bon motoboy on sait qu'ici n'engue pas on peut passer la peine mais on va passer la peine donc on va s'attendre n'amo ya c'est qu'ici mais tant qu'on qu'un esprit côté na bangwana ça veut dire que nous bon man ayeba ba ko yebisa que grand frère na yewa na wasaka poto na oh petite sœur na bangwana wa kende poto na bo pesa to lia na kindokia mais ayeba te que aux petits sœurs naïe, après bangoter, après que aux petits frères naïe, après que aux grands frères naïe, après bangoter, après que aux cousins naïe ou bien cousines naïe, après ça. Bien aimé, tout ce qu'on en a pourquoi les lots, tanda, méchant, n'a pas prière, n'a tango nyonso, tomboka, n'a prière. Naïe conformé assoiffé de Dieu bato ok langue ensemble bato ok tonda ensemble te bato ok passionné de Dieu bato ok zali ko avancer toujours avec le Seigneur. Alléluia. Tout ce qui en a pourquoi les autres continuer à résister au diable. Et lui, qu'on va résister à la tentation, pour résister à la nyonso soyez sobre, Bible, kozana lokoso ya mbongo te, kozana lokoso ya nzambe. Surtout, makambo tozomona yango nde nazali ko insister mingi ke na côté mingi sur la vie courante. Babokama ni ekoti koyina ni ekoti.
ma divorce belé, le diable, yango nde tango koya. Au lieu que botala mona que non, c'est le diable qui nous combat. Moi si oyo paysan, mobali oyo paysan, mambe paysan, bana oyo paysan, mboka oyo paysan. Non, méchant na prière que au moni combat au côté yango prière, au côté au gêné pour la yango. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci, nous te sommes infiniment très reconnaissants ce soir. Bien-aimé, que aussitôt bon de là qui déjà, mais toko kota na prière, et il y a méchant et zali prière d'ailleurs il y a mukolo na mukolo yake butu moi uti usala every ya diable na bomo d'ailleurs il faut qu'on passe en haut tango jonso et il faut qu'on la kanda na molimo. Bien-aimé, Néhémie a l'acquis sa vision zéla, le but que tozo construire mur, il y a Jérusalem en construction, hein, aujourd'hui, ça fait en même temps, arme dans le boko. Il y a un qui commando, qui combattant, il y a un bien-aimé dans le Seigneur, tous aba adorateurs, tous ensemble, mais au sakani, mais n'a bois que le moto. Au nom de Jésus, Père de gloire, que toute la parole te Seigneur notre Dieu, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci pour ta parole, que ta parole habite en nous abondamment, que ta parole habite en nous, dans toute sa richesse, dans toute sa gloire. Est-ce que tu es là ce soir? Todo kumisan zombe, onambaloba otoyoki, ete maloba oyo, evanda katina biso, ya soki yozo sentir que molimo na yo, botombo ke kotite ya molimo, ozana musika, allez, zala botombo ki, alléluia, ndekolanga avant, obima, banzela, ozo prier, alléluia, ah baba na ke de kolala, o prier, o la libutu, o lotindo tomabe, o telemi, alléluia, o lobi makambo, o prier na kanda soki ke ko benga na milu mabe, o benga na milu mabe, ba benga na kango na malembe te, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que tu es là ce soir, bien-aimé dans le Seigneur? Oh, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, merci pour ta parole. Alléluia. Est-ce que vous avez là, la takanda na pokwa lelo, et dans le que tu de la qui te soit quelque temps, et tu es au bon de la bande à Kobebisa. Et vous sur le diable, au nom de Jésus, Nanda Kuana, au nom puissant de Jésus. Et alléluia. Nanda Kunayo, alléluia. Mili Mounini, Bilembodini, Amabe, Ozali Katnanda Kuana, Bilembodon sur la Kanta, Bilembodon sur la Satana, Bandako Bebisa Mona Katnanda Kuana, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Batak mingi otozali kozwa ezali ete toya kokota na bandaku mokoke ba okitis ba charlatan bato babanda kovanda batika ba siège na bango batika ba hôtel na bandaku wana au nom de Jésus. Hôtel nyonso na kati ya ndako, alléluia, nazali ko renverser yango au nom de Jésus. Ya soki ndako ezali bien te ovanda bien ndengeli soki ndako wana oyo kutika tala ndenge tozosoma bandako buki yango nyonso bongise sur le plan spirituel yango wana yango tozo bebisa, alléluia, ma bongisi nyonso ya satana na kati ya ndako nom de Jésus. Papa na koki ko habiter te na mido mabe na kati ya ndako nom de Jésus. Ba démon nyonso tozo bengana alléluia. Notre ennemi, le diable, il rôde. Il cherche qui il dévorera. Alléluia. Hey, bisa sikoto, tobe bisa misala na ye na malende. Hey, misala nyonso ya diable. Alléluia. Misusu babenga kango construction nini. Mungu na construire na kati ya ndako wana. Au nom puissant de Jésus. Baby sango, do baby sango. Na kati ya ndako. Au nom de Jésus. Lui annonce ya mulile. Hey, ba prendre contact nyonso ya monde ya ténèbres tozo détruire yango na kombo na Yesu ba prendre contact nyonso ya monde ya ténèbres o détraliser yango to bebisi yango hôtel nyonso maléfique, hôtel nyonso ya occultisme, hôtel nyonso ya sorcellerie, nyonso na ye kokuta na kati ya ndako na buki au nom de Jésus. Ya ba hôtel wana yango de mutu ezali komema bokabwane bozalaki côté bouti et moi nambali bozalaki bien mais tant ka bokoti kaka na quartier wana bokoti na ndako wana ba population ekota ba kofinga ne kota
kaka pona bandako po ete bato basakanaka na makambo ndako yo oyo ozali sur le point ya kodéménager. Alléluia. Ndako wana ou bien yo moko ou bien obengi basala nzambe abondeli nanu mpona ndako wana au nom de Jésus. Alléluia. Ebisa nyonso. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Souffrance wana ozanango wana bandako bebisa. Alléluia. Nini mungu na imposa yo. Alléluia. Na bomo eda yo. Soki maladie, buka maladie, bebisa yango. Yaya na kanda nyonso. Alléluia. Oh dekolanga. Yango de bondela. Alléluia. Olingo voyager au bondeli. Talande kwa keya zongi. Alali. Zoka deba siba. Zwa molimu na eba dakuna. Mais soki ozayo nzambe mana nzambe mokote. Abanga na poko alelo. Kobanga te. Alléluia. Alléluia. Kobanga te na kombo na Yesu. Non seulement imposa yo au nom de Jésus. Bamsusu ezali échec vimo bimbakaka échec na échec au nom de Jésus. Vous allez kobebisa échec nyonso ezali katna bongo na yo dekolanga. Alléluia. Bamsusu ezali ba malchance, ba malédiction et pourtant il est écrit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ya bebisa nyonso na kombo na Yesu. Nini mungu na imposa yo et ba limitation ba blocage buki yango nyonso na pokwa lelo yaya kozala malemba te prière de abo kozala ya kovanda te. Alléluia. Va à gauche va à droite au nom de Jésus. Bebisa nyonso mungu na imposa yo au nom de Jésus. Ezanini. Alléluia. Eza célibat buka yango misusu ezali pauvreté ni mungu na imposa yo Seigneur akendeki na gestemane kobondela. Alléluia. Papa est-ce que okoki kolongolanga coupe ote. Alléluia. Coupe nyonso au monde de la ténèbres au sorcellerie et tchana bomo na bino pauvreté, misère, souffrance, nini, yondem toye du vina lo malam. Alléluia. Ba blocage au nom de Jésus. Ba chaîne nyonso. Alléluia. Ta parole Seigneur est comme un marteau qui brise le roc. Na zui marteau na brisé ba chaîne nyonso kangi vina nga. Au nom de Jésus kangi ministère nanga kangi bana nanga. Alléluia. Nzambe tata peuple oyo pesi ngai ete nakamba na beleli marteau na yo et brisé ba chaîne nyonso kangi bango. Alléluia. Nzambe tata. Alléluia. Et akendeki asekisaki Lazare. Bien mettons le Seigneur. Lazare la solisili coupe sili mais azalaki banda mututi makolo yango tala sur le plan spirituel bamsusu bazali okoma ya nzambe mais tu es encore bandé, tu es encore lié, tu es encore enchaîné au nom de Jésus. Ta parole est comme un marteau qui brise le chaîne, brise la chaîne nyonso. Oh nom puissant de Jésus. Alléluia. Chaîne nyonso, puissance nyonso. Il y a sorcellerie, ça doit éviter de bénir misala nyonso, il y a sorcellerie, il y a famille, na biso au nom de Jésus. Alléluia. Nandako ya tata, nandako ya famille. Alléluia. Nzambe nini monde nyonso ya ténèbres aloba au nom de Jésus. Tu annulé ba clause na bango, tu annulé ba contrat na bango, to bebisi yango nyonso. Alléluia. Et fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Non zela na yo. Alléluia. Bebisa œuvre nyonso ya sorcellerie ya famille. Ba prison na bango nyonso. Ba bisika ba kutanaka. Oh non puissant de Jésus. Alléluia. Tout singilo beaucoup dans Zambé. Seigneur notre Dieu, Mimonissa, Père de gloire. Alléluia. Kazaito badiko senga. Alléluia. To sengi miracle na bomo na biso, to sengi restauration. Seigneur, restaure ma vie. Alléluia. Change ma vie. Alléluia. Paix sangai Seigneur elonga. Alléluia. Père de gloire. Paix salibara. Paix sakimia. Paix sa esengo. Yonde toyebi likambo saliko luka epai na nzambe. Nanda kwa na mutu akoyoka yo azate. Karabino nde uzo kama mutu akoyoka yo azate. Senga. Alléluia. Kimia. Papa, protection. Senga nyonso zanango kosa. Na poko alelo. Alléluia papa. Alléluia. Protéger banananga. Protéger famille nanga. Libota oyo pesi nga yete na kamba. Na pesi bango na maboko na. Ba prière na bango na poko alelo. Kolo yoka yango. Alléluia. Ba chaîne nyonso kangi bango nzambe na ngare kweya au nom puissant de Jésus. En tant que ton serviteur na sengete au délivrer peuple oyo. Alléluia. Nzambe tata. Alléluia. Moulili nyonso ezali kati na bango elongwa au nom de Jésus. Ibondela pona yo tango na atanke mukambi na zobondela pona yo bondela pona yo
Alléluia, ils ont des précisés comme bongo. Alléluia. Lobana kombo na ngo ite ngai pe na bota, ngai pe na bala. Alléluia, ngai pe na bonga. Alléluia, ngai pe na simba et séjour na nga. Alléluia, bien-aimé, loba na pourquoi alléluia. Oh nom puissant de Jésus. Oh nom puissant de Jésus. Alléluia. On dit tout bon de la gaboye pourquoi nyonso. Alléluia, tout le monde a miracle en zombie. Papa miracle, prodige et salut bana bomo na biso na kombo na Yesu. Alléluia. Donc on va dire que si kabutu na biso na boko na zombie. Butu oyo papa batela sunga zombie kata œuvre non so ya diable ya bandoto mabeto baby si yango. Alléluia, to repousser l'attaque nyonso au nom puissant de Jésus. Alléluia, zombie tata. Alléluia. Sécurise nos demeures. Alléluia. Bonne de la peine demeure na yo protection ya zombie à protéger yo, à protéger banana yo, à protéger mobile, à protéger libala. Au nom de Jésus. Eh bien dans le Seigneur. Bon de là. Seigneur notre Dieu, pongi d'habitude à la pongi akina, profond sommeil n'habitude à maboko na yo. Alléluia, Seigneur, annonce-nous des grandes choses, des choses cachées, des choses qu'on ne connaissait pas. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, to bengani ba femme de nuit, to bengani ba mari de nuit. Ya, ceux qui te bengana yete, hako kendite sur le plan spirituel, les andengwana, ba obuzana phénomène wana, la femme spirituelle, mari spirituel, o bengani, comme on a caté la vie courante, ceux qui ont lati esprit de la chamkili ba lobi ke o bengana moisson no bio bengana mbadwana ceux qui ont lati esprit que avant de la yoka katale sur le plan spirituel li kambwana oyo les autres musayorana ceux qui se liba forcer au bengana au nom de Jésus pour se liba forcer bima kat na bombo danga au nom de Jésus butu oyo papa ezala butu ya kimia mopanga na yo na porte ya moko la moko ndekolanga betama boko mupangana ekolo alobaki ke mwana na moto betama boko po ete mupangana et se multiplier yango sur le plan spirituel tant bakoya bakoti na porte na yo 1 million ya mupanga etelema balobi ke wana ndako wana ya Philippe mwana to pusa na ezate. Alléluia. Zambe sala bango ndenge sala kindenge olobaki na ndoki wana ete tango bakei na ndako ya noko na bango bakoma boye bakendele me bakoma karate ya ala biloko au Saint-Esprit soko zaya yango de bongo la motema solo soit sobre wana ete motema na yo yesa banda ko konza yango abanda ko kambango o mona ba biloko wana okay yo okay kijasa ozongi ke okufa non yango de kanda ona yango la poko alelo tango la yoki témoignage ndeko wana kanda e latinga e lata yoke non bien aimé dans le Seigneur yango de avant okende au côté lango prière, au côté prière 3-4 jours. Ok, kuna pe, osa sobre ti kuna, ok, de omila kisa kuna na les choses, mais au tombol kaka le kola mana ensemble. Ya ok, de écoute, o mona ko bako likate ba pina yo basala nyonso, nyanga basali ndeko wana. O mona bako yina yo bako mika ko le ba makamba me ya. Au nom de Jésus, butu malamu papa, au nom de nyonso. Na kombo na Yesu, ba santi nyonso, ama boko na yo. Gloire et louange à toi, Seigneur. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance. Qu'il tourne les regards vers vous. Qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Et pour la vie, et pour la piété. Au nom de Jésus. Qu'il y a un zombie. Alléluia. Et là, Nicolonabino. Que les yeux de l'Éternel qui parcourt toute la terre te localise ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Il est le roi de rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Il est le roi. Lukaka ambiance spirituelle. Ya tango nyonso. Ya ngode mutu ekosala ke esprit na yoana. Et tomboka. Ozala mutu tomboka na esprit. Maintenant, aux enfants de la kaka théâtre, kaka ba réseaux sociaux, yaya aux autres la Bible, aux autres tchaba cantique, adoration, environnement spirituel, wana muteko sala ke ndaku wana, bachoro bazombo na moto epelaka na ndaku wana, yaya, yangwana bien aimé dans le Seigneur, tout comme na souka pona poko alelo, 2 à 3 minutes pour na ba communiquer na biso, bien aimé dans le Seigneur, toloba qui était ba communiquer na biso.
ezali ko faire partir pe na culte ezali te ke tante lobi amen okangi téléphone non ozali disciples koma tina suka bien aimé dans le Seigneur va communiquer na biso ezali boye somba Bible na yo totie na tielio balien na se na description okomona yango po ete oza na Bible peza ya mukanda ndenge tolobaka na lingala oza na mukanda Bible électronique oyo ezali na téléphone na yo wana yango te somba kaye na yo sala na bik na yo komaka zongelaka ba verset wana yango nde likolo nde mutu ekomona yo ngai te ngai nazo tangisa yo mais likolo nde mutu ekomona yo ke mwana wana penza alandaka soki ke nasungi bino boye te wana ngai pe nasali mosala malamu te église ezosunga biso te bato bakende na bango kaka bongo kaka non bien aimé dans le Seigneur somba ezali na magasin moko ya monene ezali epa na ngai te nyonso ekokende kaka kuna osilana na bango kaka kuna commande na yo baye kotikela yo kaka na porte ya ndako na yo bien aimé dans le Seigneur communiqué na biso ezali susu boye tous les lundis tobondelaka mpona kimia na este ya Congo tala barwandais ndenge bazoya kobundisa bozomona kala tango ezalaki nini babanda sikoyo tala sikoyo armée ndenge ebandi kokoma makasi omoni ke banga komi mpe koresiste président komi mpe kolobelaka game mabe en direct bien aimé yango nde il faut tokoma bongo ke diable il faut ke totelemela ye bien aimé dans le Seigneur chaque lundi prière na yo ekosunga mboka mobimba kozanga te le reste programme na biso ezali comme d'habitude pokwa nyonso yaka na prière puissante du soir avant ya kolala na kimia ete okola okemba spirituellement ya koyaka yo moko te disciple yango na mikolo nyonso na banda kote bino kaka ba enseignement ya doctrine na kote bino disciple oya yo moko disciple yo moko botala kaka makambo nyonso kaka ke mukambia asala bo priaka pona ngai bo contribuaka bo sala makambo nyonso yango nde Seigneur ako considéré yo de koyaka yo moko te tongo nyonso ya kobanda lundi na vendredi na ngonga 6h yango nde tozalaka na culte matinal ya pokwa nde na 21h ba heure nyonso nazopesa ezali ya Bruxelles pe ya Paris yango wana ndekonanga mais samedi na dimanche wana nde tokutanaka na 5h30 mais ce qui est allé samedi ya suka ya moi on a dit tozaka na veiller na biso 1 heure avec le Seigneur Jésus-Christ tozangate tous les dimanches nangonga 17h tozalaka na ba enseignement biblique yaka ete okola oyeba maloba na nzambe na se awa na description okuta ba compte na biso compte bancaire na compte ya PayPal pour ete bo contribuer pour na musala bozo contribuer te jusque là bozo contribuer te ndekonanga yango nde nzambe ako sepela na yo soki omoni ke ba moyen mibale autre pesi yo koki kosala ngona PayPal te ou bien na compte bancaire te ba moyen mususu ezali ba Western Union bazali ba moyen mususu wana ezali osali yango mais il faut signaler bango baluka batute il faut kaka yo moko osolana moto otindeli mbongo yango soki otie bongo obengi biso wana nde tokoki kolanda yango yango bien aimé dans le Seigneur tant tokomi wana tokomi na suka tokutani susu mukola lobi dans une autre prière agressive du soir au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen.